Tout ce monde dans l'église de réveil, ce sont des scandales. Est-ce que Baton Bazali appelé ou bien s'autoproclamer? Plupart des pasteurs, les lois, ce sont les orgueilleux. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une émission. Mais dans ton cœur, on y habite comme ça. Marque à sagesse, même vous allez millionnaire. Marque intelligence, vous êtes foutu. Papa, pasteur Christian Otikuna, Namokili, pasteur Christian, Soko Moni, Njombo, Bowayo, Abimina Mabingando aza malade, Ndima yango parce que bango bafanda kana kati kuna. Préparer, toi qu'on a petit non, toi préparer grand hôtel, habite un grand hôtel, bien. Avec petit non, non. Auto préparer habiller Mike Kalambay. Ngawuzat. Mais après les cheveux, t'as un peu free, presque au Yagobosel. Oh, mais y'a pas avec un grand hôtel. On a vu la minute toute. Tango likamone bimaki ndekonangai 4 ans moto akufi. Et là qu'on dit ndekon Mike alinga ko sala. Pasteur Mike soit des autres bengaka pasteur Mike. Nyonso wana tout papa mbi. Ce qui a commis ça qui moi na pasteur té. Mais bon on se bâche entre nyonso ba komi pasteur ba s'autoproclamer. Tala ba deka ba so sala. Exode 20 verset 7, tu ne porterais pas de faux témoignages avec ton prochain. Tu sais qu'il faut Mike Azwa, sagesse et intelligence. Kalambaï, n'avons Kofi, pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? C'est comme Mike, bateau à Koufaki dans le stade. Jamais Mike a été à mon attaché. Tu as soigné l'église des hommes là. Ceux qui m'ont toi sali mabé, Ephésiens 5, 11, ils sont condamnés. Pourquoi un pasteur peut être avec un orgueil? L'orgueil, papa, Satan, quoi est l'orgueil? Moi, si vous avez fait ça, jamais. Est-ce que pasteur n'a rien fait? Il peut dire de telles choses, monsieur. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Yo, on a raconté à Dakoumou dans l'animage. Il y a un téléphone. Je suis belé bambi. Je suis au Congo au Sénégal. Moi, pardon. Je suis allé quitter ça. Oh, il y a un pasteur criminel. J'annonce encore. Pas ezwaka mutu nyonso na baruwa na ba président. Liwa eza phénomène nzambe. Au moins ni Dakumuda akufi. Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 alobete bato bakufi. Bayoka kate mémoire na bango ezaka te, tout est oublié. Na mona di Mike flou Nécromancie, c'est que Mike a fait. Azo gagne la mouei. Frère Dakumuda, quand tu dis ça, peut-être pour une émission. Mais dans ton cœur, on y habite comme ça. Et là, on dit Mike un Pierre chapitre 5, c'est l'orgueil. Matthieu 7, verset 16, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Yango ekui. Et puis, bazo bimisa motakala ya ndeko na biso Mike na ndenge nyonso. Et ça là tout. On dit que le dossier de Zao de bimisus. Zao de bimina fazali na sim. Ça fazali. Mabolongo na ngai oyo. Na yobo bukango liboso tata. Come on. Keba. Na lelela yote. Mike. Na sengo bunga ogumba mabolongo na kufa. Na ndima yo. Omoni ke bakongo douter na ministère na ye. Attendez comment vous tout est. Vous venez dans la parquet. Pas comment vous justice. Vous justice. Vérité, c'est la vérité. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. Le fait compliqué, en fait, Abraham... Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision,
culture d'excellence au rendez-vous. C'est un plaisir de vous présenter ces grands magazines en plein 2025. Nous vous souhaitons tout le bonheur du monde et surtout que cette année vous apporte bonheur, succès. Ce qui n'a pas marché l'année passée, que cette année puisse marcher parce que nous croyons à l'existence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Ça, je valide. Nous vous transmettons les salutations comme d'habitude de la part de toute la grande équipe. Il y a Rémi qui a la prise de vue parce que cette même émission, la chaîne, il y a le prophète Ngefa, il y a Gédéon également qui a la prise de vue et la réalisation signée Corneille et Jordan Panzou. Là, parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation ainsi qu'à l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Là, nous parlons l'image et on se retrouve juste après. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur, bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu, mitema kusunga. Fondation Alain Ndélé na orphelinat Christ Rédempteur, bana posa na bino, bana posa lisungi na bino, bano baboti bakenda, bano bazala moya kotanga te, bato bana besoin lisungi, bino bato bana mitema malamu, to bana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Ndélé. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye o nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, comme d'habitude, là, nous avons le plaisir de recevoir pour la toute première fois en 2025, prophète John Ngefa. Il n'est plus à présenter, comme vous le savez, il y a quelques temps passés, il était souffrant. Dieu a fait grâce. En tout cas, à Bombier, de continuer sur 2025, c'était un plaisir pour moi. Et à comment on a eu les lots en forme, parce que à travers ces moments vraiment difficiles, et bisoba oh tolingaka esengeli tout témoigner quand même bola manzambe parce que ceux qui nzamba lingalaté peut-être anga qui passe à la télé là il est en forme. Professeur Ngefa, bonjour et bienvenue, meilleur vœu na yo. Merci beaucoup DG Kolo Pambola yo. Amen. Ndenge tolobi était soki motami bateli na Somme 127 verset 3 soki nzamba bateli ya pam. Na ça que moins de plus de 3 mois dans les granatés VT activité mon côté qui souffrant. Donc subitement la joie qui prostate si ma prostate est comme cancéreuse. Alors moi je ne savais pas. Na sali 3 semaines et au sous-bakaka makila na kota ka toilette pendant 4 semaines et na banda qui déjà kupola na zai vivant. Et j'ai loué même les médecins. Nanda qu'on a perdu au moins $8,000 na zoli lobi côté. Mais na bolingo na nzambe ayeko tia loboko de na zonga enfant. Parce que tu ne peux pas les grâces tout magasin non, na zaki mo oui déjà. Ça dit quoi bolamu ile kaibele. Molamu nde zongi singai. Hein? Parce que Apocalypse chapitre 14, verset 13, les bons œuvres et les récompenses devant Dieu. Ce qui est en côté de mon humanité, les gens ont forme, la première mission en 2025 et pas en Yangoyo. Et na otipe kozonga mission Kalatin, je crois. Tout ça, on va pas défendre la valeur. Kolo Apambola. Amen. Merci beaucoup. En tout cas, souhait Nabiso 2025, toi aussi le sango pena kimia. Toi aussi sango na kimia parce que ayeke pas na yo na zui. Qui c'est mon recette. Ezali kisi oyo ezali extraordinaire batia kana lolem prostate ekei cancer ekei adona cancer ya libele ngefandi ma papa mbate nayebi DG parce que pesa na be kisi moko anti poison c'est extraordinaire parce que soki pe yango te mbele sous basa poison nga alors ayelinga recette tant on a ibisa bipo papa après otia yango eli mo pona libele définitif ozonga na bo pikiliki pe na ndenge ya merci beaucoup. Alors je crois que vous allez peut senga na bino surtout
Gédéon, s'il te plaît, importe-moi le produit, hein, parce que ils a merveille pour certaines personnes, bazali peut-être kotungisama. Alors, produit, même ceux qui montent à Katia Koma, Azola Mukate. Une fois basé produit, il faut à la mouka. Voici le produit, Rocinta. Je vous apporte ça pour Esungabino. Awa, ils allaient traiter plus de 190 maladies. Obélaka barin, obélaka prostate, obélaka insuffisance rénale, obélaka foie. Vous avez un problème, c'est-à-dire maladie liée à l'âge. Nyon surtout ils allaient kokende. Vous avez une paralysie, au tambolakate, produit à poison ils allaient. Vous avez un problème, il y a paralysie au tambolakate. Vous avez un problème, vous avez un moyen que au télémésate. Vous avez un cancer. Ezala ya libélé, ezala cancer ya nengenini. Appelle-moi, je te dirai comment est-ce que tu peux faire et surtout qui est produit. On a présentation, on a présenté, on sait qu'ils ont produit ya solo. Pesa biso confiance, aux ala dessus. Aux attentes à l'hôpital, ceux qui ont douté, tinda batu, baso mbelo produit, ba pesa yo et après yo moko obenga biso pesa biso oyoki ndengeni. C'est disponible. Donc désormais, boké bana ba charlatan. Et puis, ils ont un effet secondaire de mon côté. Ils peuvent qui s'aiment peine l'eau de mon côté. Après, vous avez un traitement à vie au Mélarabakis. Mais bien sûr que fin, il y a Makambouana. Vous avez un problème, il y a sucre. Au glycémie, il y a diabète. Après, comme il y a degré nini, au tiara insuline, au kati, à produire zali. Et si l'imbalamoko, aux zongi normal. Merci beaucoup. Je pense que vous allez belé au Bengabiso. Alors, prophète Ngefa, Namboni. Internet est yako pela. Ici, je voudrais quand même qu'on nous mette quand même deux vidéos. Vidéo El Bosso Zali, il y a Pasteur Mike Alambay, parce que c'est de cette vidéo qu'il s'agit. Oh, les Zali quand même viral sur Internet. Et puis, Motunignon, surtout, Azolo Bananenge, Alingi. Tout le monde, un groupe de pasteurs, on peut bimi. Au Tebiso, Toza Bandeko, à côté, Dakumuda, Biso Toza Boye. Alors, certaines personnes veulent s'accaparer aussi. Tu éviter objectif et batumiso balingi ba luka ba yebana sima ya moyi ndeko na biso Christian Kimbukusu évangéliste personnel est déjà parti. Je pense qu'il serait mieux ceux qui ont maîtrisé pe maramboté otiki tozo ka bandeko bengi bazolo ba ebele ba émission salami ebele ba audio eza na éviter ba to poser bazo zelanini po ba audio ebima bazo zelanini bozo zelaki non to kundande bo misasu ba audio. Si réellement il y a quelqu'un qui possède les audios, Oyo, évangéliste Dakumuda, Abandai Kolobela. Bobi misiango mbala moko comme ça, te charger moto à répondre na ba acte nae. Na place ya Koloba, mo ya zana yesuste, botika pe manakimi, na place o lobi ngane na ba audio, ngane na zana. Bosika si audio botindela ta prophète Ngefa. Il y a retardé n'était maman obimisango ba to ayo kango botindeli atanga to obimisango te ba ce qui réellement ba audio isa spéculation peut ici là s'il y a les audios oui effectivement nous avons suivi la vidéo oyo yemoko ndeko Dakumuda aloba makamna ça date je crois de 3 ans vidéo wana lelo ne ezongi na internet ezongi parce que moto azai société akufi to moni koto pasteur Mike Alambay to éviter ceux qui montent ma kosuka to éviter ceux qui akomaki na niveau nini alors yemo mtaebi il s'est permis quand même yako tenir à propos mo OSPL c'est batuté mutu mota CPL ba propos na mutu nyo surtout azolela il fallait pas basamba rapena mo été il n'est plus là est-ce qu'il faut pas sécuisa et pour basamba to éviter alors on va essayer quand même de suivre ces vidéos et on revient sur ce plateau avec prophète Ngefa. Dakumuda ozalaki wapi? Après, je suis comme mal placé de parler pour quelqu'un qu'on n'a pas encore enterré. Paix à son âme. Mais il faut apprendre à dire la vérité. Je n'ai jamais rencontré Dakumuda de toute ma vie. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone.
frère Dakumuda. Ndeko Dakumuda. Quand tu dis ça, Tango oloba yango. peut-être pour une lingue émission. Mais dans ton cœur, Na motema no. oyebite kozokosa. Ende boshaka. Iprosetele yamana. Kanda broshe. Kla yamana ndere babosaka yama. Ende bro kaya na bosha. Mutu akokota na nzela lipamboli na yo. Na mbulu oyo. Mer rouge ekomema ye. Ekomema ye. Kalambai. Navanda na kofi. Pour initier dans le monde des ténèbres. Jésus, est-ce que c'est vrai ça? Tozu Yesu témoin. Okebisika ba kena biso Yesu. Azala témoin. C'était la nuit ou la journée? Ezalaki butu to mo inde kofi azo initier. Jusqu'à me passer Dakumuda au téléphone. Ça s'est fait quand et quel jour? Tu as passé pas Dakumuda. Et salamaki mo kolonini. Na papa kofi peut répondre biso papa. C'est salamaki olobi kaka. Dommage. Celui qu'on appelait Newman est parti. Paix à son âme. Mais Kofi Olomide est vivant chez lui. Demandez-lui. Kofi Olomide a la bombe ina Montfleury. Yakana pe sayo. D'abord, écoutez. Moi, Dieu ne m'a pas formé dans l'opulence. Frère, pour l'anda Kalamba yozotoni sabastade leote Kalamba ina ebima ya lobo. Mabolongo na ngai oyo. Na yobo bukango liboso tata. Come on. Keba na lelela yote. Na mona batu ebele. O batangisa nga pinzoli na 2020. Na 2021 22. Tande ba koma bizengi. O mona te? To mona. J'annonce encore. Mutu nyonso. Akota na nzela lipamboli na yo. Alia Pau. Merci beaucoup. Nous avons suivi avec beaucoup d'attention. C'est qui ni? Tenasimi motema et puis na regretté mingi. Tu regretté nani? Na regretté comment na vidéo koyo kayango. Ça dit quoi Alain? Na bomoi na mutu. Pourquoi on a mingi mingi na lobby? Baza ibele ba journaliste. Mais là on zambia pesa yo munene. Ezali intelligence na sagesse. Mais intelligence na sagesse na yo ndeko zuba million. Otona mokili, okosepela. Marque ya sagesse, même vous allez millionnaire. Marque intelligence, vous êtes foutu. Et puis ce qui na kamati neti na carte na Bible. Galates 5 verset 22. Il faut tout l'autre fruit à Saint-Esprit. Fruit à Saint-Esprit, c'est l'amour, la patience, la bienveillance. Alors, ceux qui nous ont fruit à Saint-Esprit, plupart des pasteurs, ce sont les orgueilleux. Papa, Bible, elle a dit constitution des chrétiens. Moi, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Nakolobango vérité, nakobanga ntambe na Proverbe 14 verset 27. Oh, tout ce monde dans l'église de réveil, ce sont des scandales. Est-ce que Baton Bazali appelé ou bien s'autoproclamer? Réponse tanga autoproclamation. Parce que les Cambo instant frère Christian, pasteur Christian Zalaki, à l'Oba qui a 4 ans passés. À l'Obi, ceux qui m'ont télémi à l'Obi n'a pas mis ça ebele le kiwana. Papa, pasteur Christian Otikuna, na mokili. Pasteur Christian, ce que moni Njombo, Bowayo, Abimi na ma bingando aza malade, ndima yango parce que bango ba fanda kana kati kuna. Ba toazo ni mangote po ba lui que non mais yepé na mokilpe, succès pe so ba nzep to à part ba générique. Ils ont un moné monté que cartonal le ko beta le solo ki yango ya chede. Siko ba bazo ganga bazo. Ki yango ka siane ni. Na bazo ganga melinda oyoka kineli ndere ke wa. Kasi wana générique kaka moko wana. Yango de. Ba lobi c'est que kota ya za yine kota ba l'échec na mona. Non échec te arenyaki dakumuda arenyaki awa na linda na ina ko yemba na makambo ebele monsieur Alain. Frère Dakumuda, pasteur obi bien.
ngai nazali na sirène. Ça dit quoi? Linda on a sirène, il y a séduction, il y a succès. Hein? Alors bien ngaboyabi masu na fanda ki bonazo sutuka bonini deux fois naza ko yebate. Alors bien ngo et moi je te confirme j'ai beaucoup de pasteurs là bana deux fois. Succès ba kisi ya mabe. Hein? Tolika e benandi ke 12% to bimisa bango polele. Hein? Tango likamone bimaki ndeko na ngai. 4 ans moto akufi. Et là qu'on dit ndeko na so Mike alinga ko sala. Pasteur Mike soit disant to benga pasteur Mike. Tu soit disant t'es pasteur. Pasteur Mike na zoloba. Hein? Biso to mikolo. Tango biso za pasteur Mike azali chantre. Mbi azali chantre. Tango biso comme ba prophète ozali wana tozali na kati na bango bazali ba yembi. Nyonso wana tout hein. Papa Mbi. Soki akomisaki mwana na pasteur te mais bon so ba chantre nyonso ba koni do pasteur ba soto proclamer. Tala ba dega ba so sala. Regarde-moi les dégâts continue yango parce que bazaki appelé te. Il fallait ba souka ba chante. Ba toni saka ba stade. Ils appellent na bangote. Te bazana papa moto ça appelle. Il faut attendre la conformer à la volonté de Dieu. Yes nous allons bien Matthieu 18 verset 21 bolim ça va ninga mbala tout ça. Même Christian alobaki pasteur alobaki biloko wana. Avant qu'on réagisse dans le lieu très saint. Si on y a réagi dans le lieu très saint. Exode 20 verset 7, tu ne porterais pas de faux témoignages avec ton prochain. Mais moi si à Mike, maman Banaï, peigner tout ça qui a peigné la savronner Mike nandenge nyoso, peigner la linga qui a bomba Mike na souci. Et là on y peigner dans le bas quitté. Aujourd'hui les gens commencent maintenant à ça peut peigner les raisons. C'est moi qui ai défendu Mike et moi. Ngai ngena défendre Mike na nyoso yeleki. Allez yo bien aux témoins. Zawa d'ailleurs na vaseline Mike n'a jamais kolobalikamo na carte atelier très sain monsieur. To sait il faut Mike a sa sagesse d'intelligence. Hein? Alobi ango mokolo mokote. Qu'est-ce que Mike a fait? Exode 14 verset 14. Restez calme, l'Éternel combattra pour vous. Akanga kinayi. Si comme Mike, bateau à Koufaki na stade. Jamais Mike a été à mon attaché. Mais il y a un pasteur, collègue local, Abimi sur Hébreu 4:13, vérité, c'est la vérité. Hein? Ça reste à vérifier. Tikanga le papa. Loba na. Aye beso ko tikanga le papa na la démocratie na fini motote to nito soigner église ezonga na nzela. Soki moto asali mabe Ephésiens 5:11 etindi biso to condamné. Tango na keleke pa Mike hein. Na iko vanda na bi na FC Kambastad. Na bi keba na stade. Nzamba zo na biso mobulu bato bakokufa zwa ba précaution. Mike ayambanga ite. Mike abosani onga na sala nyonso pona ko défendre. Moi ba petit amike ba majorette na wana batu ba ngomba o basimba ba mitorore ya mabe wana un pasteur o ba benge fumu un évêque avandi wana na to mwana kofe. To zaki na bango bazo yenga na biso. Ba bimisi Mike yake alors j'ai décidé Hébreu 13:7 le ferait béni par le supérieur. Je ne peux pas le faire ça. Mike est pas même so ka kibo abengata ah vie mutamutu limbisanga ya na saki na likambo yo mais place ba Mike bazo kota biso bazo kota place bazo manga ba conjoint numéro bazo mbape biso bazo mbape biso ngefati pourquoi un pasteur peut être avec un orgueil ou il connaît l'orgueil papa Satan quoi un orgueil hein 1 Pierre chapitre 5 verset 5 et là on comme singa ibo devant lieu saint très saint. Na église on a parvi lié c'est que bandima vanda na lié très saint ezali papa ba pasteur ba compte na biso donc to tiango na kati ya cherté cher ezali place ba benga ngo lié très saint on tozoko évoquer Nzambe 33 Jérémie 33 verset 3 pour na transport ba nini ya vie et comme na makambo ya biso ya bonzoto kati na ngote comment na ndeko Mike na longa chapeau. Nous avons passé dans Apocalypse chapitre 3, 15 à 16. Hein. Moi, si vous avez fait ça, je n'ai jamais,
est-ce que pasteur n'a lié ça, il peut dire de telles choses, monsieur. Attends, tu as fini d'aller sur le coulouse. Attends, maman qui est dans Nzambe, maman qui n'est pas Dieu. Na mona dit maman qui est flou. Hein? Pendant qu'on est Camboyo, quand il discutait avec Mbi, ma quand belé Bambi, bah je me suis Congo au 50 Mbi et moi pardon mon cœur. Mbi azana komi kiti ça. Mbi azana pasteur Mbi, azana moi kiti ça mon cœur. Est-ce que toi tu as Mbi? Hein? Toi Mbi, toi ils ont titoyé. Or que tant Mbi, pasteur Mbi azali pasteur, manque était modérateur. Tant que la vérité, c'est qui modérateur il pasteur Mbi. Mais boyoka. C'est là non papa, tu la vérité. Moi c'est la vérité. Il est modérateur. Tant que pasteur Mbi, il prêchait, il y a qui chante. Hébreux 13 verset 7, les frères bénis par l'expérience. Quand j'ai vu Mike, est-ce que toi, as-tu tutoyé? Mbi, tu peux me regarder à mes yeux, tu peux me... Mais à quoi regarder dans les yeux, il y a un pasteur, il y a un supérieur, à quoi regarder dans les yeux. Mais tu vas pas scandale. Bango tu vas pas scandale. Oh Mbi a bomba mouké, oh monsieur scandale. Pasteur va regarder un scandale, bonjour les bisabato allez. Bonjour les bisabato, na batu na bino. Il fallait qu'il a loba makambo na libanda ya cher. A quoi loba libanda qui peut commander bongoté. A quoi kiki loba yango te na kati ya cher. A quoi loba na libanda ya cher pour cher to na dimanche pour to ka loba na nzambe. Mais ko loba makambo na te. Attention monsieur. J'annonce encore. Nazola ba lisusu. Mutu nyonso. Oyo. Akota na nzela lipamboli na yo. Alia pau. Ésaïe 55 verset 1 dit accompli par le serviteur. Oyo ko loba na makambo yo libulu etu ezinda. Siko yo tina bato pour mabato. Un pasteur criminel. Ils sont nombreux ici au Congo. Apocalypse 6 verset 10. Pas ezwaka mutu nyonso na barwa na ba président liwa eza phénomène nzambe nzambe apesi biso awa na monoko na biso oyo Deutéronome 30 15 à 16 bénédiction na malédiction la vie ou la mort mais yo pasteur audace wana na eli na habitateur yo papa nzambe nzambe. Vous autres doutiez na parler en langue. Non. Parler en langue, quand quelqu'un parle en langue. Un orgueilleux, un arrogant, il ne peut pas mettre les mains dans les poches. Parce que quand tu parles en langue, c'est Jérémie 30 verset 3, évoquer Nzambe. Et quand tu parles en langue, il faut l'interpréter. Parler en langue, tu vas rondoraka, charaka, baba. Encore Mike. L'interprète n'est pas vendé au loba. L'interprète, tu vas dire en côté, papa. Tu vas dire que tu as poloso. On va se combrier par les Nzambe. On doit marcher conformément à la volonté de Dieu. Tu es sûr qu'il y a un papa, tu es Keiwan. Je n'ai jamais rencontré avec Dakumuda. Ni son numéro de téléphone. Yo va raconter Dakumuda ni Mike. Il y a un téléphone. Adam Moutabenga est président de la République. Premier ministre a koyamba appel na yo. A gouvernement koyamba Mike na faire ba ndengi mo ba téléphone. Siko yo yamba téléphone te. O kobonde la ba 10 millions ndenge ni. Mais yo yamba téléphone te. Maintenant j'ai des images Kofi a so benga yo lobi a bengi Dakumuda parler. Je l'ai suivi pendant quoi siko wana. Ah vraiment Dakumuda vraiment. Oh petit nanga oza on a parlé. Parce que Kofi a une bonne relation là-bas. Et vraiment, on y a côté dans ta vie, na quoi otala. Kofi ne va toucher na Antoine. Hein? Ouais, l'inga va toucher na elle est encore souka. Pourquoi elle s'est Mike? Vraiment dans nos collègues non, vraiment nani wana. Oh nani Mike. Ils ont préparé concert na palais ngoni. Na Venise c'était au palais une grande hôtel. Mais Bible, c'est toi, bateau, Kofi a sali Matthieu 6, verset 24, Apolline Zela na ye. Siko ye ma kaza kuna bon. Dakomuda na Dion, na yoki. Alobi na yoka ki mabe parce que na yebi bato wana. Na ngana finger Mike. C'est Dakomuda qui a parlé.
dès qu'il est vivant. Les lobes audio, bato bayoki, makamonyoso. Il n'est pas à reconnaître ma bonne thé. Pour lui, il a un mensonge. Bako c'est là qui est ma campagne. Nalobi, so il assiste na routine de la audio parce que yo a mutamédia, ngapena mutamédia, on va aussi échanger de paroles. Dakumuda, Christian, qui est son nom de réponse son père, na Kofi Olomide, na Nérabine Alekisio, Ndekonayo Mike. Hein? Mais clip moi qu'on a mon qui a Kofi Akeneki, oh balata qui rouge. Kofi était là dans le clip yango. Ce qu'on fait dans le clip et Mike Kenny. Parce que 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14 à 16, il n'y a pas la relation de ténèbres et de la lumière. Akeneki ça la kunanini. Qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Oh mon tour dans autres dans parce que vous allez peut-être va sur la bien. Ce qu'on y a qu'on a invité sur la bien, invité privé dans ma Nzambe ko Zambie. Et ko za Moïse Matuta. Et ko za Thomas le Kofe, on a père na mission l'accès musique. Et ko za bino ko Zulu nani. Allez la rappeler Mike ya mbakaite. Ouais bino ko Zulu nani. José Nzita. Allez la Mike ya mbakaite. Ça bota ka boy. Ozomona Mike sabotaka na batu nyos na yebité alors akane ko sala kunani ça dit quoi et loko Mike akane ko sala papa pena tolo bango vérité akokaki ko omoni Dakumuda akufi Ecclésiaste chapitre 9 verset 10 alobete bato bakufi bayokaka te mémoire na bango ezalaka te tout est oublié et puis eloko nini asali awa Esaïe 8, verset 18 à 19, il faut que l'esprit de monter, Nekomasi, c'est que Mike a fait. Azo gagne la mouée. Or que dans le monde mobimba, or que même dans les soldats, ceux qui même bembe mouée, ils sont présents depuis à côté de ma part, saluer pour notre dernier hommage. Ceux qui même généralisent les soldats à côté de ma boue. Nous sommes les Africains. Et Mike, en tant que pasteur, hein, en tant qu'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? C'est la nécromancie. Hein? Il a blâmé le cadavre. Il a mis valeur de cadavre, il a mis balai. Il a fait sa malédiction. Il a fait France. Mike, na sengo ogumba mabola ngana kufa nandi mayo. Omoni ke bakongo douter na ministère na ye. Bakongo douter na ministère na ye. Bazewa di bayawa, vaseline, to bosani soy. Oyi vaseline tambola fo. Vaseline na be vaseline soy ndele ki vaseline. Pour plus dans un miké soy ndé spécial, soy da ngeni kaka izali, o beti kaka tue mbala moko. Hein? Zawa de vaseline tamboli na nani lo vaseline mona na raté. Tout les comment ka vaseline. Et ça qui m'a monté bon, ya blama na kati ya cher, ya timola ki zawa de pour. Papa, Malachie chapitre 3, verset 18, vous verrez la différence qui sert bien, ce qui ne sert pas. Quand on s'abat ton église, ce n'est pas que tu as appelé. Hein? On s'en remet le matin. Hein? Au moins, il y a un ministère chrétien. Mingi ba côté na ba formation na bidon comme B3. Il y a un temps où Nzambe comme il est en hébreu 4 verset 13 abim sango polele. Qu'est-ce que Marc pourrait faire? Soit il a une sagesse. Il n'y a pas eu qu'à battre. Plus que Dieu. Et là, on dit que Marc est un Pierre chapitre 5, c'est l'orgueil. Parce que moi, je n'ai jamais côtoyé un billet. Il va passer à Zébélé. Pourquoi il faut un billet? Il va passer à Zébélé. Mais il n'y a pas qui dit un prophète à combien un salon d'honneur à la 3 salons. Il n'y a pas qui dit un valeur à ça. Non! Abi Moutoyo. Naza bien na lobi so batama eyoma. À défendre ngai na keneke pas papa nani c'est qui là prophète Dodo Kamba Dodo Kamba pas mon manœuvre attends advance moi 12 jours na si mokoti donc la vérité papa Konde liloba ba ko tuer na place na yo sima ayambi yo akena o yabi o mutu na Nzambe. Regarde bon pasteur autre le bien de Philippiens chapitre 3 verset 17 à 18 soyez mes imitateurs. Moto tout azalaka na orgueil ada fruit à Satan et mensonge ozo wangana. Jean 8 44 vous avez les pères comme les diables. Qu'est-ce que moi qui pourrait faire pour apaiser les camots? Moto appelle ici moto et moko na limite Mike et moko. Exode 14 verset 14 restez calme, l'Éternel combattra pour vous. Ce qui va venir à Kémia mais mon peuple est chaos.
mais tango sikoyo a blâmer cadavre tango sikoyo a minimiser collègue na un pasteur et maintenant souka nga bike que son âme repose que son âme repose au penga na fana mutute tango na zongi na bazongi sur la présence de vérité mais pasteur nini oyo autoproclamation monde bozo ko proclamer bo tie église dans nzambe na mopoto alingaka loba boye na yoki bolobi nyonso bakoloba kofi a mwana nzambe na la bino yika kofi yeso yipona bato mbe bongo mati soki na yokuta na kofi ba msupo na tepe mo liloba ya nzambe tatope kofi lebe ko bongo mais papa ye Mike azo kanga kati na Carly to apesa ba témoignage belé le servant serviteur de Dieu hein lelo zo bakaka na ye nani oyo JF aloba makambo ebele plus que Dakumuda makambo ebele plus que Dakumuda lelo servant de Dieu tout ça ba serviteur ebele o baloba na bango te pourquoi bango mais likambo eleki mongo ya kufi basama mongo ete balobaka na mongo ete mais c'est le directeur au Kangai mais soki ya sora na kutana na Dakumuda nzambe ayebi soki pena kutana kina ite nzambe ayebi soki pe kofi olomide na kanake pa na ile kambo pete nzambe ayebi soki pena kene kite nzambe ayebi mais le coup zunge pa ya nzambe alingaka zala un grand pasteur alingaka zala un grand papa Mike ngala ba sutongo ba Mike batake oh mais Matthieu avec 18 verset 21 to limisa bato suku sama na samu hein alobi makama nzambe et donc a vu à mettre à battre qui on a $100 à gagner au cash pendant le bibote ngai $100 gagner au cash à aller ko mettre bipo na box mais il y a une bible le dit très bien Matthieu 7 verset 16 vous les reconnaîtrez par leurs fruits na misala bango ndeko scandale za mingi na kata église ya Nzambe te mikoso ba scandale 6 mois ebimi 4 mois ebimi 3 mois ebimi batu ba kolemba le loba d'église catholique kaukaki pour vous informer de l'autre de l'église catholique. Les protestants kaukaki pour vous informer de l'église catholique. Les protestants. Pour la nini, ma béotozo sala. Hein? Peu batu basani Mike asenga pardon. Je ne crois pas que Mike asenga pardon. Les abats critères na bango. Pourquoi vous avez dit na yebi Mike. Na yebi Mike, na yebi ekolo wana. Je ne suis pas tribalisme, mais le président de la République est simple comme les lois à boire. Maybe Batomoso et Colomb, c'est simple, l'eau à boire aussi. Mais des pasteurs, tu n'as pas une campagne à la Tananiwan. Avec ministre, ex-ministre de sport. Il est aussi Moulouba, mais. Arnaud Simbayo, il est Moulouba. Mais on dit matin parce qu'il y a un critère l'immobilier santo. Si tu ne pas en train de changer bizarre na biso. Si tu dois kana ba gangi na ba gangster. Omoni mbongo. Mbongo comme ça moto folie. Mbongo comme ça moto oyeba isu nzambete. Na lobaka na nzambete tikanga nde na zali boye. Na de mbongo ebelete pona ko bosa nayo. Notre frère pasteur Mike a beti mabe. Mais na yebete ce n'est pas lui. C'est Hébreu 12, verset 3. Azanga qui sagesse, azanga qui intelligence pour na asali kambo. Et sopier ma bé, et sopier ma bé parce que tout le monde, on parle de ça. Sango akamati makambo. Sango alati makambo. Dès que nous takeye, biso to se pénamote parce que tu as le corps de Christ. Mais on va défendre mon toit d'aller reconnaissant. Mais dans l'église, qu'est-ce qui se passe? Lelo na temps passé, on pouvait facilement convoquer quand même la personne, aïe, payer ses conseils, et après, on un peu voir s'il y a possibilité à réparer. Mais de nos jours, il est très difficile, au Monakeno, même lorsqu'un pasteur a trébuché, a un problème dans la communauté. Beaucoup de monde, c'est-à-dire que l'église, il y a un pasteur, il y a un bakobeta lisolo nangote bakotala tie ko bananati ekosila. Est-ce que l'église unité ça soutient na kati ya bon mais c'est aller critère lobi nanga ezali utaka na catholique o to wela rango de l'église de l'église leadership ngai na leki ngai
Ceux qui catholiques, cardinal a convoqué archevêque métropolitain, bakoya, archevêque métropolitain, ba convoqué évêque, ba peut sa sanction, puis ba discommunier yo. Sango go lekate. Protestant c'est la même chose. Mais l'église de réveil, c'est l'église wenge musique tonia. Oyo ngai na leki, oyo ngai na zabo. Yango mona ete ba coloquer sauvage côté na kati na l'église na biso. Réellement l'église est organisée. Ba mpaka bazali. Na ebite soki ba maike ba bazana kati l'église de réveil. Soki pe biya na kati l'église de réveil, ba comité bele ba na kati na ebite ba ko convoquer Mike. Et loko yo sali l'éthique pastorale est à la cate. PC Makoumi, 1 Timothée chapitre 3, verset 1 à 4. Moussa Nazamba boy. Tite chapitre 1, ce que tu vas dire, on a 6, c'était 10. Si Manango la Bible, on disco kene ko vanda nanu. Mutuka maki ko vanda sendekini. Tanga jambe bena kinga ibile basalaki. Soy tué. Soy zombie de susu. Mitoli minutu to ningo zombie nanga. Bakamati verset Romains 14 verset 4 qui ont-tu de juger mon serviteur? Si tu es debout, c'est que son maître quand son maître a le pouvoir. Mais la Bible dit dans Ephésiens 5 verset 11 tu es condamné par faire un diable. On va de ça été. Un chef spirituel était dans une organisation autoproclamée on va na ba kondi. Parce que si pas bango or que église ezali ya nzambe ezaka motote yango monete ba passer ba sala ba dégâts ya minene au moment na passer dimanche ye wana na chère azote ya pe bazo bibanga na bango ba yebani. Alors église de réveil pour te dire la vérité ezali église ya mot pour tout. Pour vous dire la vérité ezali église ya pelengendu. Pour vous dire la vérité ezali église o babengaka yango ya ipeketele. Pour te dire la vérité, ezali l'église où il y a écobiste, na banjobiste, na makikiste. Église de réveil sous quand ezali ni frondondo geste di membo. Et kuna Apocalypse chapitre 3 14 à 16 Nzambe a vomira bango. Et puis na suka na yango Bible ezali bisabiso. Lokwa bozo koyoka yango te. Philippiens chapitre 3 verset 19. Alors, les fins sera l'égarement. Et quand ça égarement, bah ça makambo yo, ya bozoba oyo, yé mo azo comprendre te. Ésaïe 45 verset 25. Donc on a bien bozo kangaite. Bozo to sangaite. Ngai nzambe. Na kotinda bino liboma. Pe mota ko sauver bino te. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ba signe nzambe. Nzambe ni siko bomba bango te. Ba ko sambo ya koleka oyo koleka. Parce que papa, au moins tu as une année, 2 ans, 3 ans, vous permis. Après 6 mois, scandale, monsieur Bimi. 3 mois, scandale, monsieur Bimi. C'est quoi, papa? Totalement libre sur la chair. Pour transmettre la parole de Dieu. Rôle un pasteur, un prophète, celui qui prend la parole de Dieu, il transmet au peuple de Dieu dans les lieux très saints. Mais tu as dit que tu as dit que tu as orgueil dans la église. Frères et sœurs, Romains 14, verset 10. Nous serons sévèrement jugés dans le tribunal de Dieu. Il y a un moment où les gars qui 2024, il y a un fallait sérieux. Tu sais que bon bah yo poser un corps pastoral pour tout donner c'est pasteur mingi bazali ko kufa na chair puis bazo pour la 6 places. Et belé mais plus de 20. Na yo ka tout na donner c'est tout na 20 minutes ça ebi yango. Même pas na biso ne ben na kufa ki na chair si mango akiko pola to kundaki motapoli. Un pasteur batie na mort que me coucher zobima. Ezali etumbu. Galates 6:7 on ne se moque pas avec Dieu. C'est que l'homme aura semé une moissonnera. Tout dans les nièces. C'est quoi? Deni nesi motumabe. Deni nesi boy. Tout cela asara divorce. C'était akara mamatina. Deni nesi boy. Yende na biso na roger baka tozoko bimisa sikoyo bozoba ya ba pasteur to défendre Jésus. Pourquoi ya kufa na charité? Abela ki sérieusement poison akufite. Parce que tu juger mutute. Mais toi tabisale na bango ba kufi belé allez. Ba grand pasteur ba coupe parce que ba koti ko simba ba vaudou ba koti pona ko simba ba formation ba koti ba kimi nzambe e nzambe pe asundoli bango. J'ai le tiens pasteur à haute Afrique d'ici d'Abi papa.
bapasteur bokumisaka bato ebele awa tokutana bango na Nigeria bakende kozwa mafuta bakomene ojuku mafuta wana so bapesi ye apesi to $50,000 na butu na 0 asopi liboso église soki azalaki na 5,000 bakomi na 15,000 20,000 ayi bomona bato ebele batondaka te ezali bato bakufa baya kotondisa mposa ya publicité na bango alors biso tobosali de nzambe akoki kosala Genèse chapitre 12 verset 3 lobi je bénirai ceux qui te béniront car Satan moto abénisaka bato nzambe akobénir te yango omoni posa mokili elati bapasteur oyo ya penengendu ezali mawa mingi mpona omoni bango ba bato ya soni te baza na honneur ata mbala moko te mais Deutéronome 28 verset 28 Dieu a tenu bango esprit d'égarement que personne ne peut les sauver omona dimanche ate lisusu après dimanche c'est un scandale mosusu jamais alors je crois Ngefa parce que nalingi kutuna actualité eloko na 500 on a eloko te parce que le tellement mambeza et motuya s'il faut réparer si il faudra quand même kobongisa attitude nini au pasteur Mike Kalambai il faut observer pendant période parce que on a toki ko sungaye bon période d'azano calme hein silence parce que monte zopela hémorragie oyo motako kango le soute côté à continuer côté à continuer au salaire pour le moment côté ya ezana problème mingi te pour le moment kaka ndenge asaki ne commencer na kati ya cher il doit demander pardon et pardon libère hein il faut senga banane communauté non congolais parce que médicament Mike ya mutu moko mais moi je te dis aujourd'hui même les autorités ba côté yango so ils bazo programmer tout ça qui la ministre na ministre moko lobi il a parlé de ça hein tu as noté il tonne hein il a parlé de ça bozo me mabiso wapi hein alors ba tout ba coup de téléphone partout ba comme même ko douter na ba ministère na bango il fallait batika ka ba yembi pour le moment agotika ta un mois na noyo pasteur alandia bana côté na bandeko alukelo nyanzambe po baki na kotia pao na tia mabolongo moto to atia mabongo ezaka yete nzambe pa kaka Mike moko ta kaka batu nyonso oyoki simana yango kaka na chere wana mais il avait fait ça na likamba zawadi na salaki yango na likambo ya mwasi na ye kutu mwasi na c'est plus grave la question ba biginia madusu hein ba biginia madusu to monaki biginia madusu ba la question ba biginia madusu hein mais il n'a rien répondu ozokomona siko osenga kaka na lié wana bi bande kolanga na zamutu mokile kola tanga na ibakelo ko na salaki te olimbisa ngani yeso amsi mokile dans ce lokita et likambo aussi dès que ba vidéo à 3 ans et demi hein il y a 2 ans et demi hein il y a 1 année et demi hein dès qu'il y a ko sala ya ngote mote ko silate et là ko maki ko sa poto atobo mamoto wana biso be bangefa bato zeko défendre na makambo susu ayi bibiso te il nous sabote comme ça un évêque aye pas une olé qui moina hein oyebi dimanche pasteur moi dans la première ngazaka plus de 5-6 000 personnes à ton sa église na balabala moya ko lekate tanga moni nga na bimi na tsaki bakari na ngali banda pona kozwa parce que église ezawa a beti mbela bi musique kata protocole mutu na nzambe nazo mona ye wana doyer bo escorter ye ale bo fungola nzela naza papa na molimo nete na sabi ya wana te tango nazo le gabi ale bo produit maboko pona mutu na nzambe na yoka ki considération papa nzambe pambola prophète oyo na yoka ki sengo lokola na bima na libumo mama na ngamba busu boy juna na zalibo tala mwana zo ko reconnaître la bio baoba oyo azali baoba mpaka ya Congo hein mais après ça quand même bote ndengeni ah papa alinga na pesa mbote te ah papa mais église nga ko te pas 15 fois je te dis la vérité 15 fois 20 fois a moni le coup moi ta reconnaître le nzambe atsaka na biso kozana bato ebele ezali tozu beaucoup nzambe hein est-ce que yo penza mpaka ko million ko saboter bato nana ko ndimela yo yango ekui et puis bazo bimisa motakala ya ndeko na biso Mike na ndenge nyonso na mosu ya solo na lokuta o bazo batika pe lokuta quand même ah yango na mais betel solo mambuza solo ya lokuta batika quand même et ça la kitoko o bika dossier za de bimiso
Zao da bimina vaseline na simbi. Batika. Mais batika moi ça na mobile na ye. Tout le monde récemment tu reposté photo ya foyer na bango, ezaki kitoko. Batika ba on quand même. Mobile a tellement otala boy. Zao da osaxe vaseline ngai tala. Bino ba luka paka mozusu. Wana ba vidéo Vidéo zo bi ndenge na ndenge. Si manango avant de passer la comment na soy. Avant que tu aies des soy. Fier pour utake pas vie. Si maintenant simgité ale ezongi na vaseline bateau yo. Papa bateau yo. Allez, bon oui c'est bateau milieu public. Au pays congolais occasion. Occasion si lui, il mon comme il pèse occasion parce que manque à sagesse. Pe bateau Mike, Lucas a fait conseil, il n'a pas de bons conseils. Allez de pas grand conseil. Hein? Même la communication mais ndeko yaka na pembe nanga. Mais je connais Alain de Lazare un grand prophète et un bokoyo. Frisance Kousu. Il y a un Frisance Kousu na badega. Ana Frisance Kousu na mona bango na goma Frisance atika kingai. Nikambote. Mosusu ye. Mosusu Kousu. Akeba na ye. Mosusu Kousu. Mais fa keba na moni ye na goma. Parce que un vrai conseiller était Moussa Nzambe boité. Hein? J'ai un ministre qui me dit Moto Alexandre Moussa Yaki Mundele. Le nom comme ministre, mais conseiller numéro 1 en France, mais c'est mon conseiller. Et rien ça, tout ça sur la bisouna. Et on m'en s'en battre. Mike n'a pas de bons conseillers. Ba peut-être ba jalelus te wana ba zo memene reste ba jalelus te wana na ba motoro ba simba ka ba motoro la wana e koto atene bukana e on va so fiança ka bato ba tela ka bato pamba na église na bango e na ma mingi yo za bolena bana bana ba papa na motoro na tenga ma mokuse wana ba so kosa ala l'idée ala dadi wapi hein ba ngone ba tia Mike na mo oui parce que ce qui m'a kabisa ki pina vrai responsabilité père ko sa biloko wana te si kaka to bunda ke na suka ba lende le bazawana ba kubundela yo bato ba kubundela yo to mais lui azala kokola na mona sombo ko loba duwa aloya na lo eleo e bale aboya conseil apanzana ba mingala ebele yo mona conseil na mingala il y a aucun conseil hein et là la Cameroun na Mike 2025 doit changer aluka ko conseil na bato nyonso yo ba Mike ba beto ba zokisa bato miteme ebele. Il y a un moment où on dit lobby qui croyait leur sonner à cette église à 50 personnes. Armée des alliés. Qui croyait 7. Papa, Nzambe sera rejeté mon terrassome. On a tout mis exemple. T'es meilleur Nzambe rejeté. Il t'a ça quand même. Mais à tout, Azarabat, fille de Sarah. Fille de Sarah. Je pense qu'on a quitté 25 personnes. On a rajouté. Son rajouté. Tu vas quitter là-bas. On peut mettre ma tête, ma balle, qui croyait. Viens mou kuna bana ko sala event mou kuna 3-4 kits. Les lots sont que kuna kutaka ba pour les bateaux sur la balabate. Parce que c'est pas facile. On m'a dit bien dans bateau il doit faire beaucoup d'attention. Il doit faire beaucoup na conseil le la vie. Ce qu'on dit qu'on est conseiller na batouté. Et qu'on a ma béming bateau balinga auto pensionnaire té, surtout sur ma paka pesa biso valeur. Regarde le prophète comme il est papa. C'est qui là? Gelor. Gelor c'est le prophète Gelor. Na autre prophète Gelor aye pa nanga. Même na bandimi. Na web sabi papa Bobby mana yambaye. Na yebe là on dit prophète Gelor aye pa nanga ite. Mais orgueil préfère la chute. T'as la conseil na pesi Mike yango wana. Hein? Atia pe bateau, l'entourage na ye, bateau bazali penza na ba sagesse intelligence, alonga ba majorité wana. Na ba mitoro na bango mikusu ebukana esala boye, ebimata boye, o bazota mo na ngwana alongola yango parce que ce qui honneur ya Mike ezobeba. Si honneur église. Honneur ya Mike ezobeba. Le kumu na ye, zali pene le kumu ni ya bango ba majorité. Bah ta sécurité de la majorité. Merci beaucoup Ngefa. Alors je pense que nous allons nous retrouver très prochainement. Je voulais toi aborder sujet Oyo parce que batebilo esenga meneno yambi Ngefate bozo bombanini et là bombezate. Toi qui na période de festivité, la fête eleki, c'est tout à fait normal que tous appelé temps en famille, total appelé to la bana, abana bazongi classe, biso petozongi musala, congé sili, toani musala. Ngefa sans problème. Ça veut dire que dans une église au milieu du village, sali malamu te bete le maboko, sali mabe, te sali pe fort car ya kozongi sayo. Ce qui est important, te bomi pe mutute.
mais moto alingaka moto eza oyo alobelaka po et permettre à changer wa kozwa ngo pe mabe etali kaka ye moko parce que tolobi vérité nga kotwana nazalaka te mokolo moko te bamonaka ke nasali molongo omoni te nazozela nga mambo nazalaka te. Donc ici on dit que rien que la vérité et sans rancune osepeli ozwi osepeli te otiki les jours likambo ebimi lisusu tokoloba kaka. Donc bakanga biso monoko te. Merci beaucoup prophète Ngefa, en tout cas bonne santé nayo. Un tout dernier message pour te conclure. Merci beaucoup, M. Alain Nazongi. On a une invitation de Kambezali na kokende. Ezali pe kaka yo moko te pona de kina ba chaîne ebele. Ba ibisinga ndenge ni okana pe soufa lendele te na bina sai 3 mois zaki malade. Je n'ai pas de problème avec Alendele. Alendele c'est azali mwana na ngai, petit na ngai. Oui, tout ça na molimo moko. Je ne peux pas avoir de problème avec des nazapel kamba mututé. Mais batonyon sur ba sac la sac na mabe. En 2024, à l'Imbisibango. Quel que soit, en tant qu'un homme de Dieu. Hein? À l'Imbisibango, soit tu es bongis. Mais en 2025, na baraki, na batoté. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Hein? C'est comme un andako nangaya. Au moins, on a des journalistes, bazo vanda, bazo sala, bazo baby sanda au kondi matin, beza bido kamukidi. Hein? Ça, c'est ma caractère homme de Dieu. Il y a un moment, Malachie chapitre 3, verset 18, vous verrez la différence, ce qui sert et ce qui ne sert pas. Nous avons bien pambola église. Ndambo ya bato batikali muke ya malamu kola zala na bango et nazo saluer kaka 5 bons pasteurs ya Congo parce que ça fierté ya Congo na baka non monsieur Alain 95% ya ba Congo ya ba pasteurs congolais ba kota na ba pratique ya mabe na message ya mabe maki on kota na église ba témoignage ya lokuta ba komopesa bato mbongo na zaki na dai na luaki nguma bato to kana 3000 pesa 1000. Si vous avez une réputation dans la famille, c'est papa. Tant que vous avez un big sabbat, quel est le sabbat? Publicité comme l'église n'dengue nini, tout ça comprendre d'un côté. Mais nous sommes là, monsieur Alain, pour te défendre la doctrine chrétienne. On défend notre doctrine, tu as la moutoute. La pratique qu'on a en 2025, bâtisse. La personne morte a 5 bons pasteurs. Pasteur à Liboso, mon pasteur, c'est le président Tshisekedi Tshilombo. Merci président. Je suis reconnaissant envers vous. Ce qui peut m'empêcher de 8 000 à 12 000 dans malade nazaki nango na rien azwate. Izaki mbe bo kundangai. Et le président de la République en tant que garant de la nation okundaki chaque Congo. Okundaki ba pasteur rebelle. Okundaki pe ba musicien pomboka comme un musicien na ba théâtre. Mboko penda na bi priorité za ba musicien na ba théâtre pe loko ba saka malonga na ebité. La pasteur Christian Dakumuda. Tolingue te dokunda na honneur. Tolingue implication na yo. On peut ça chaque Congo $50,000 pour bakunda. OK ko kunda chaque Congo et $3,000 ici. $3,000 et si. Il y a avantage on peut ça na famille na makambo. Tala pe pasteur Christian atiki bana atiki bato. Biso to ko sala yango. Bon ba ki mitema beso ba si mbongo na binote bo vana nango. Hein? Mais je crois que mon monsieur Alain, tu as donné hommage à Dakumuda. Et que ça va très bien. Vous m'appelez, tu as problème. J'aime tout le monde. Je défends la valeur. Je défends la valeur. Kolo, Ayeba, Kopambola. Bino, directeur, à 49 minutes. Nazo Sukawana. 5 bons passants na Pessi Bango. Yali Bosso. Na Bengi, Papa Konde, Yali Loba. Sa majesté. Ou on a un monument. Il y a la République démocratique du Congo. Yami balé na pesi papa Kela ni pata. Ata côté à Roy Bondo, côté à pasteur Uno Boyagi au bon de la pona. Papa ngana va consacrer. Au pambola kaka ngai na Hébreu 13 verset 7. Olinga kité ba peso $5,000. Or que nani papa wana pesa ki bon. Likambo pété aux amonima pe l'église de 20 za pambola yo. Na okufa la vérité na ko changer té. Troisièmement la pesi na papa qui a Diamina. Tambuluko qui kola pambola qui Diamina Kibila. Awa pasteur Alain, papa Alain, babonde ngai batumi balé. Ezali papa prophète Konde na ki Diamina. O batika na kozoma kwanza ya molimo mabe po babeba. Na pesi sous mbote ngai sous na bon pasteur ouais donc l'église de réveil nani. Dodo Kamba, il est aussi bon. Que mon Dieu vous bénisse. Na ex-pasteur, Ouazagi ministre de la Défense, c'est qui là? Il y a sport. À Monsembayo, on a un modèle.
na ngai moko oyo batikali na yebi bino te nayebi bino te nasukisi mbote na tata na biso oyo apesaka prière tribu est-ce que prière tribu ezali badringue ekoti l'église nasuki na nga wala pardon batangi koma mutu te po benanga na parquet te po koma muke justice muke justice vérité tika la vérité limité limité voilà merci beaucoup je pense que tokomi na suka dans mon oyo betinga le solo isali nani et ce qui singa et rappeler dernièrement na moni ndeko moko ceux qui chargé nani ya passé wana ote omoni Alain ceux qui ozoke baté surtout kangisi na bisi ya oza na retard limité kaka pembeni na bokati sika place wana oke sali plainte ya kobenga nga po intimider wana nde osimba te falo tinda ka mbala mo pona zozela ka to kito sama mais on sait dans la peine publique siko sali nini nde la ngona zona nga na yeba siko la ngona sali nous serons là derrière vous et puis to ko bisa ministre de justice président de la République au sali nini hein pas que ko intimider bato hein et là comme kaka justice est-ce que kuna makala to ça peine de mort rezate attends la côté na gobima mais yo ko sambo ko kale sa mona muke bato ba do grimacer bato. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Gefa, merci. Roger Bakakene wa bako senda. Azali, le bien. Bako senda ko ba grimace wana ka justice. Juste ça wa bino. En tout cas, merci beaucoup. On va se retrouver prochainement. Merci na équipe Nyon Sotou, Tokutani très très prochainement. Au revoir. Bye bye. Bye. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham... Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga Alain Dele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break. Et réparer le fonctionnement. Fonctionnement, il y a break donc et son fonctionnement est bien. Tout comme les Congolais, tous ont gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. Là, c'est éviter de dire, surtout les pasteurs, ils ont mis la mela, boyawa. Bobenga pendant Alain Dele, le numéro naé pour bobenga pour boser locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu meli yango avant okende obima
o mela melango ça 2 jours ata bateli loko moi cuire moko c'est bon oyo pe antipoison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme nabite mindele yango bapese biloko baudia po biloko yango bendeza ya solo mikolo oyo batiaka poison ato ya famille te atoza problème na mutu te jalousie car donc baproduit yango wana ya antipoison oyo pe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.